Ezako choqué d'abord ba kimanga et tout ça na bino ezaki nzembo déjà depuis 2013 anaza au travail nzembo na yeko tika meta na yeko mona ba événement we kuta mikoloyo o ba yeko trahir ngati mikoloyo na bino no nzembo na tika ki wana tika na sala yango na sali nzembo wana na ligne on a kati album et bien voilà oya zwaki yango parmi les techniciens je sais pas qui. Balancer on a réseaux sociaux. Donc c'est en lien avec votre vie privée et professionnelle et même pas dans Mambamboka. Ça n'a rien à voir avec Makamwamboka. Ils ont dit Zemboyo. Tu as une déception. Tu as une mikolonios, ba musicien, ba yembaka, ba tu ba yembaka. C'est pas la première fois na yemba ingratitude. Na yemba moko nyoka bulanda 2003. Mwane tumukwa ngula mujela muvo mwikala wenda wangala kuyichibuta kuyemusheta. Est-ce que wana yemba chef de l'État? Kabila était là. Mais quoi n'a quoi le bâtiment n'a que yemba Kabila. Mais problème na kati ya Nzembongo tomoni obaki coup sur coup. Eza kombo ya ndeko mokazo kamba parmi bakambi mboka le passé Shadari Dauphin Joseph Kabila. Shadari kombo ne ezali Ramazani Shadari Emmanuel kombo ne za coup sur coup. Surnom na yepe ba pesa ipa. Ezali coup sur coup te ezali oche. Ezali coup sur coup te. Coup sur coup ezali par rapport ya ba message on a zako pesa kuna na kati. Et bien voilà bandeko bazui yango mabe. Bandeko bazali na ngambo bazui yango mabe. Balobi ozo yemba mokonzi ya mboka na biso. Ofingi mokonzi ya mboka na biso mais ngata on a saki nzembo na ngai, ça n'a rien à voir avec mokonzi ya mboka, un peu de respect quand même pour na mokonzi ya mboka. J'ai beaucoup de respect pour lui. C'est notre chef, c'est notre président de la République congolaise. Asa camarade na ngai te. Na okoma kuna ndenge ni vraiment toke de tina kendeko sikoyo koko banda ko sakana na ye. Bref, tant on a senze monanga ezali ndenge to saka banze mona biso. Mais voilà maintenant lelo banda makamuna bino ya internet to ebima ba tuna ba réseaux sociaux ba exploiter message nangai ba ke ko tiango président. Parce que la commission de censure a censuré en haut. Et que c'est quoi la prochaine étape pour Nayo?